De deux, Niki Allen a bengi ba leader Tutsi. Il n'y a pas wa Tutsi. Ils sont au nombre de trois. Trois leaders, il n'y a pas wa Tutsi. Oh, bazo diriger Congo. Oh, bazo gérer Congo. Ezali Moïse Ndiarukabu, Bizi Makara, nani. Oh, Azarias Roberwa. Bango misatu wana. Batu wana misatu nde bango o babengaka les leaders de Pawa Tutsi. O bazo diriger RDC. Bango bazo contrôler Congo. Kabila Kabila n'est rien devant ces gens-là. Il n'est rien devant ces gens-là. Vous voyez, Soka Tobomi 3 wana. Soka ka peuple congolais bomi kaka 3 leaders wana. C'est fini, voire même Kabila Yemora Okima. Pour les politiciens congolais, Union Sobazana Katia RDC, ils sont des mendiants. Mokezo Kende, on les battait sa population pour te récupérer Mboka Biso, Bango Bazo Landa Bato, Bazo ko agresser Biso, pour Bazo Kabambongo. Les soins exactés. Donc peuple congolais à Zabongo. Pour l'année, Batouka Bolengankoi. Kutu Batoyo, Tukoka Kocha Motema. Bango wana. Ozo komanenga, Olengankoi. Ayebani aza mutu akala. Akoka kosi mamanduki. Hein? Mais azo koka aussi mamanduki te poye. Pour ayebi ke, il fait des aventures. Aza a besoin lié à yena famille na ebatonda. Yeah, merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci. Toujours pensez-vous nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment belé partout dans le monde. Vous avez émission la biso Showtime rapportée par Yannick Wenge. Moto atonda kibunzambe moto la bokoko. En tout cas, biso nzambete na bité soki toza wapi. Merci beaucoup na maman Rachel la Belgique. Merci beaucoup na Batebele Botal Rabiso, le boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup na maman Mimindouma. Maman Mimindouma, Roumela vraiment maman. Merci beaucoup na tout. Oh Botaka branché Botal émission la biso vraiment numéro la biso. Merci pour l'appel, merci pour l'encouragement et ça la kitoko peut ba remarque biso to linga bongo pour te voir bon. Alors toujours dans le cadre émission oyo to beta masolo par rapport à ya ba actualité ba réalité aux na Congo lobby. Zaki benda bika na Kinshasa, batu babimaki na Kinshasa, batu babimaki libanda population et bimaki libanda to beta sur masolo na est né toujours bitumba batu bomba congolais chaque jour to beta sur masolo par rapport il y a élection comme en 2018 en décembre il y a 2018 avec Papa Jansinde to beta masolo na cadre toujours il y a émission na biso. Bonjour à Papa Jansi. Oui, bonjour. Bonne santé. Santé za nga ndenge moni ya. Ya la moni santé bien mais la moni c'est ça mon erreur ça dit aux ongeli vraiment mamba ide pèse vraiment dans ndenge za la. Ah té. Na zongi na ide peste. Na zongi na ide peste. Moniere za mutu to ko lata moniere. Oh ba mutu to lata moniere. Mais politiquement tout le monde ande ide peste ni ça style. Bon, le problème c'est quoi? Ce que moi moniere to lati eza selon moi idéologie ou to zumo muke na politique et pas ya papa na biso Tshisekedi. Vous comprenez? Mais ezate ke sur na lati moniere, mutu lati moniere donc donc moniere ezate soko lati ngonde ngelo ba ke yo za membre ya IDPS non. Eza moi idéologie à papa, yango pona se souvenir na ye. Yango no moins to lata. Okay. Merci beaucoup. Mais la politique à Congo, ni na malamu yo ko retenir tant que vous êtes combattant. Le ko ni na malamu ya politique na mboka na biso oyo ko retenir ya malamu na mboka. Non. Na politique ya Congo, eza na eloko moko ya malamu oyo biso to ko kozwa. Eza leçon moko te ya malamu oyo biso to ko kozwa. Pour le pays est attaqué, ba politiciens nyonso ole bazana sima peuple bazana sima ya ba agresseur na biso. Le pays est agressé mais bango tous les politiciens bazana sima ba agresseur. Vous comprenez? Ils ont besoin ya rouler sa famille na bango, ba vimisa ba poche na bango, ba vimisa ba boum na bango. Donc eloko moko ya ko retenir leçon moko ya ko zwa pa na bango ezate. Vous comprenez? Pour na ba politiciens congolais Union Sobazana Katia RDC. Ils sont des mendiants.
mboka ezokende oleba telemisa population po to récupérer mboka na biso bango bazolanda bato bazokoagresse biso po bazwaka bambongo leçon eza te. Merci beaucoup vraiment nasi bata po tout ba comprendre na oyo lobby mais tout moni na minute olenga nkoina Kabila eza benda bika ezoyinda mikolo bazozongisa ba image oyo abanda kofinga Kabila bazozongisa na télévision mikolo nyonso tout eza nini eleka se passer entre bango? Non, le problème c'est quoi? Moni olenga nkoi aza politicien abandi politique na ekala depuis période ya Mobutu oyebi akomaka tina ba ministre ozokomanga mais likambo okamwa olenga nkoi akomi mandian mais mandian tout fait lelo olenga nkoi aza ofinga Kabila mwana ndeke aleka na télévision abenga isusu Kabila mwana ndeke totala mais yango wana lobi te mpona kolakisa ke na Congo nous n'avons pas de politiciens crédibles oyo population akoki kotraste akoki kozala na confiance na ye donc population akoki kozala na confiance ya mutu te donc nous sommes au Congo les Congolais nde baza wana ils sont comme des enfants abandonnés, ils n'ont pas de père ni mère. Vous comprenez le peuple congolais donc bazo bunda bango moko azoko luka komilie sa ye moko donc azala mutu ako soutenir yete donc peuple congolais azabongo pona ni batu kwa bolenga nkoi kutu bato yo tukoka ko cha motema bango wana ozoko manenga olenga nkoi ayebani aza mutu akala akoka ko simba manduki mais azoko ko simba manduki te po ayebi ke il fait des aventures azana besoin lié yé na famille na batonda ozoko manenga donc le problème c'est yango wana problème autoza nango yango wana niki ala na lwaki na Congo akusi ba opposante ba opposa bazate na Congo muto uti musika aina mboka biso selon observation sali ba opposa bazate donc ata ba Félix Tshisekedi ba opposante ata ba auto mona ba opposante ndeko na ebisi yo boye landa makamna zo ebisa yo na Congo na biso wana toza ata na opposant mon côté ozo comprendre nga opposant za nani na Congo écoutez toza na zomi mayo ti landa bisika tozoken na Congo wana nde toza boye toza ata na opposant mon côté ozo comprendre nga seul opposant ezali peuple congolais ozo comprendre o azoko s'opposer na dictature ya Kanambe o azoko s'opposer na nani na oppression ya Barwandais ozoko manenga niki alen tangwaye landa makamna zo ebisao niki alen asali constat oyo ke na Congo ata opposant moko azalité de deux niki alen abengi ba leader tuti ya pas wa tuti ils sont au nombre de trois leaders ya pas wa tuti o bazo diriger Congo o bazo gérer Congo ezali Moïse Ndiarukabu, Bizi Makara, na nani o Azarias Ruberwa. Bango misatu wana. Batu wana misatu nde bango o babengaka les leaders de Pawa Tutsi. O bazo diriger RDC. Bango bazo contrôler Congo. Kabila na lobi boy, Kabila n'est rien devant ces gens-là. Il n'est rien devant ces gens-là. Vous voyez bien? Soka tobomi 3 wana. Soka ka peuple congolais bomika ka 3 leaders wana. C'est fini, voire même Kabila Yemora Okima. Pour ça bango ne vont pas se diriger. Ozo comment situation to zango. Niki Allen a memi bango. A memi bango na hôtel du Fleuve. Na chambre 247. Ozo comment nga? A memi bango kuna. Ayebisi bango ni. Azo yebisa bango lobike. Ils ne seront plus capables ils ne seront plus capables de les protéger. Pour un slogan au peuple congolais, au biso ba diaspora tozoloba, soulèvement populaire. Donc, ils ne seront plus capables de protéger Bango. Ozolandanga. Donc, peuple congolais, faiblesse na Bango yango wana. Batouana, ils ne sont plus capables de gérer, de protéger tout Ipawa. Il y a un mouvement wana ya tout Ipawa. Ba Rwandais a protéger Bango lisusu te. So qui biso peuple congolais to sali soulèvement populaire. Donc nazo senga na peuple congolais. To fongola misu na biso. To telema na babalabala. To bima. Commençons à tuer. To comme capable ya roboma.
Si nous, par jour, tous même 10 Rwandais, et même fuiront dans notre pays. Ils sont en train d'envahir notre pays. Alors, si nous commençons à les tuer, ils vont tous quitter. Ils vont tous fuir dans notre pays. Donc on a saigné le peuple congolais. Soulèvement populaire. Oh nyonso azola nangai. Asolo na ba o bazo yo kangai te. Biso nyonso to sala eloko babengi soulèvement populaire. Bon na bino moko ce qui va arriver. De deux, yokana biso loko. Qu'est-ce qui se passe? Peuple congolais na minute oyo azana leader te. Bolanda makamnazo ebisa bino sikoyo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tozaki na papa moko boye, yé soi-disant le Terminator, yé alobaki azana se amai, abima linga obima na se amai te. Alors, moyen à travailler na yé ezate, c'est un Congolais. On peut toutefois l'appuyer, mais il ne parvient pas pour nini, azoko liambongo, ezoko ute pa Museveni. Voilà nani. Ah, boye biete. Zéana roye bisa yo komona ye. Azoko lia muntu abokola a cotiser biso ba Rwandais na kati ya Congo. Ozo comprendre nga? Donc abokola bango na ndako na ye jusqu'à ce qu'akoti bango. Alors, ye azalaka na se amai abimaka te. Alors comme abimaka te, tolembi. Ozo comprendre nga? Mais nzamba kumbama ezana oyo azalaki adjoint na ye. Ndala wandala alongwe. Andimi kosimba mandoki. Ndala wandala andimi kosimba mandoki. Bozolanda nga bandeko. Andimi kosimba lokola muto congolais. Nous avons besoin d'un Congolais qui sera capable de tenir les armes. Alors, peuple congolais nous sommes en asimanae. Bozolanda nga. Alors, lokola ndeko wana andimi kosimba mandoki. Biso nyonso tozana simanae. Biso nyonso totelema tozana simanae to appuyer comme ça. To bengana manguna o bazana mboka na biso bandeko na ngai nazo sala ba aventure te nazo ebisa bino makambo ozo komba merci beaucoup malobi population ebima libanda massa c'est betami ekende ko manifester contre élection ningi batie date batie élection na décembre 2018 population ebima ki vima libanda mais massa c'est betama ki balinga kutu te bakoma na seni pourquoi mboka na biso ekoza tina ba niveau ndeko yoka na biso makambo élection eko aboutir na solution moko te na mboka na biso. Dialogue eko aboutir na eloko moko te na mboka na biso. Négociation moko te eko aboutir na solution na mboka na biso. Seule solution ezali soulèvement populaire. Bandeko na ngai, dialogue ou pas dialogue, les Rwandais ne vont pas quitter notre pays. Élection, les Rwandais ne vont pas abandonner notre pays. Preuve en eux, Bazarias Roubé Rwawana, Batouana Nyonso, chaque année élection est alaka, Bango ba assistaka. Chaque année élection est alaka, ba assistaka. Pendant la saké, ils sont toujours là. Les Rwandais et Soni Likamba Soni, le peuple congolais, ba soutenir Bango kaka. Bazo soutenir Batouana, oh ba ke baza ba oppressé na biso, ba Rwandais, bazo soutenir Bango. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ndeko nangai n'autorise plus jamais élection na mboka. Et là, liboso yango wana. Yami balé, dialogue mon côté, to autorisé yango. To bunda, to telema biso nyonso. De deux, dans l'ingina bisa boye. Magambo y a élection bazolo ba 2018. Et ça mensonge. Même en 2018 on a sorti commis. Élection ko sala mapeka kate. Bandeko na ngai, ngana landa mu Rwandais ya seni wana. Comment les années mananga so mananga wana. Rwandais wana a expliqué très bien. Alors que bazana matériel capable était oyo et ko aider bango basala enrôlement le plus vite que possible. Bazana yango te. Matériel o bazana yango. Ba manda ko mouver na yango dans chaque province. Donc chaque province 3 mois. Nous avons combien de provinces dans notre pays? Comme sur 25. Tous ceux qui ont 24, entre 24 et ceux qui ont 26 provinces. Calculez si 3 mois fois 26. Et puis si combien? Au moment que nous sommes déjà au-delà de 6 ans. Donc, ce qui est élection et salama, selon Mananga Wana, ceux qui Mananga, selon Mananga Wana, Rwandais, touti. Donc, oui, c'est un Rwandais, mon frère. Moutounioso, Azana Katia RDC, Aza contre le peuple congolais, c'est un Rwandais.
Mbende, c'est un Rwandais. Nani, oh Nani, oh Tangai Kombo, Olenga Nkoi. Mais c'est un Rwandais. Au moins, tu as commandé à Seka. Bon, ils ont côté. Bango nyonso baza ba Rwandais balongwa batabandundu. Kimbuta longwa mutabandundu akoma Rwandais. Ozo kombanenga batu wana nyonso ils sont des Rwandais. O bazo bundisa mboka na biso. Biso peuple congolais totalement pona kobunda. Oyo mususu oyo journaliste wa libomunene onani. Loshima Nzate. Toko tumba yo ya kotumba. Yo tant au moins tant ba Rwandais bazo kende. Na yo pe kanga bisaka na yo. O kende olanda bango kuna. Soit pe poste kuna Loshima Nzate soit poste kuna. O tozo ebisabino. Tant on a zoloba boy, je parle avec chagrin et méchanceté. Wana zoloba. Je parle avec méchanceté. Donc pendant l'accès, nous allons commencer à faire des histoires terribles dans ces pays. Wana nazo ebisabino. Nous ferons des histoires terribles dans ces pays. Élection na Congo ezate. Élection aux alaté. Même en 2018, on a élection au Salamate. Sur méthode ni les Singapour le gouvernement en place dans le peuple congolais, méthode des alim moko pona kobengana batwana nyonso. Après biso moko bana mboka, tant toko kutana, toko ebandeni toko organiser l'élection. Dans un premier temps, bengano eza lokola toza na kati ya lopango, ngai na yo, tozo bunda na kati ya ndako. Nakidi babo etomo na nguma kote libiso. Qu'est-ce qui va se passer? Yebisangala. Nguma koti na kati ya ndako. Mengana yo tozo yokana te. Nguma koti na kati ya ndako. Yebisanga tosani. Il faut to yokana to bengana na monguna wana. So to bengani monguna wana, après nde to kokuta na ngana yo to yokani. Ozo kombanenga. Bandeko na ngai. Na minute oyo to pesa chance. Et pas ya ndeko oyo alongwe na apareko. Ndeko oyo azaki vice-président ya Pareko à Longwe. Topé ça ina nous chance totalaye andimi kosi mamandoki andimi soulèvement populaire andimi peuple congolais azana simanaye ndala wandala biso nyonso topé ça maboko totala ce qui va arriver. Donc dans un sikoyo na minute oyo tozata na mutu moko te oyo akoye ko soutenir biso à part ndeko oyo. Bozolanda ngai. Donc, les merci beaucoup, mais toujours le monde en a est, toujours ma force commune, chaque jour, n'a habité, n'a battoiseau les lavements, réaction mon frère, n'a habité sur l'Olanda, osa informé, n'a Ozolanda information, et ça n'a pas nani. Il y a un abbé qui a été tué pour dénoncer qui Biloko Wana. On l'a tiré, on l'a abattu devant, je crois, la Katianda Kunaye. Beti Masasi Akoufi. Vous comprenez? Pour nini, Rwandais balingi to dénoncer bangote. Oh mamabe o bazo sala na mboka na biso. Balingi to dénoncer bangote. Na goma kuna yo landa ki ba image. Nous avons des images que on a tué un policier, s'il vous plaît. On a tué un policier. Qu'on remarque que les policiers à l'attaque masque. Ballon la masque wana boye Mundele. C'est vrai. Mundele est un américain. Ozo komanenga. Donc balongoli masque wana Mundele. Oh, le moko eza mwindu balongola bonjoka ba paroli ba couleur mo boye po ba bima ba noir. Ba bima mwindu. Mais nzoka eza ba mindele. Ozo komanenga. Donc bitumbo biso toza nango peuple congolais. Eza bitumba eza bitumba tozo bunda kaka na ba Rwandais bango mokote na ba Ugandais bango mokote. Mais bazoko zwa bomengo na biso. Bazoko bundisa biso, balingi te biso to bonga, balingi bango nde ba bonga na ba Rwandais. Est-ce que tu peux imaginer content izo bimana mboka na biso? Content izo bimana mboka na biso. Mais ba Rwandais batimoli ba bulu kuna na mboka na bango, bazoko zwa ka ba content. Babouakaka kuna, babouakaka, bazipa balobake, bangonde ba producteur ya coltan. Est-ce que tu peux imaginer? Hein? Le Rwanda, premier producteur ya coltan, il bouffe cet argent au moment où le peuple congolais est en train de souffrir. Le pays souffre, le pays souffre. Le pays souffre. Peuple congolais, ne pensez pas que vous allez totaliser 80 ans à l'extérieur de votre pays. Ne pensez jamais à cela.
Nous devons rentrer dans notre pays. Et comment est-ce que nous allons trouver ces pays si nous rentrons aujourd'hui? Donc nous devons nous battre à l'extérieur. Ceux qui sont dehors doivent se battre. Bao bazana kati babunda. To bunda biso nyonso tozala uni. Totika motema mabe peuple congolais. Totika ki motema mabe, to lingana, to sangana bomoko, po to récupérer mboka na biso. To longola slogan otozalaka nango liboso, o ezalaki mboka ngo etekama, mboka ngo etekama, mboka ngo lelo etekami. Sikoyo tozongisa slogan oyo, soulèvement populaire, soulèvement populaire. Po na nini to récupérer mabele ya bakoko na biso. Ba fausse commune. Soko tangi tous les bateaux bazana kati ya fausse commune wana, ce ne sont que des Congolais. Ce ne sont que des Congolais. Mutu mususu aza wana te. Mutu ya libala mopaya aza wana te. Kaka ba Congolais ne bazobwaka bango na ba fausse commune wana. Alors biso peuple congolais, toza libanda na diaspora. Bisika nyonso biso tozali, totelema. Ata olali kanisa ata une minute pour na mboka na yo. Que dois-tu faire pour ton pays? Merci beaucoup. Nous allons vers la fin de cette émission. On a évité message des amis. On va la biso. Puis on rappelle numéro de téléphone. On a bateau à la biso. Moi quelques mots de votre. Oui, na pesi mbote na ba combattant nyonso ya Afrique du Sud. O bazo bunda pona intérêt ya mboka. Na pesi mbote na ba combattant ya Londres, ba combattant en France, ya Suisse, ya Europe mobimba. Ba combattant en Canada. Ba combattant ya États-Unis d'Amérique. Ba combattant nyonso bazana ba Angola. Toyebi situation ezali eza makasi. Même dans Angola balingi te ba peuple congolais atelema. Même biso en Afrique du Sud, en complicité avec notre ambassade, le gouvernement sud-africain a eu décision que le peuple congolais a télémarali sous dans la balabala pour balobela makambo kana bango. Soit disant que tozo créer des ordres to beta masolo ya mboka na biso moko. Donc pona olakisa ke bato yo bazo bundisa biso kaka. Bazo bundisa biso pona nini balingi te to sala soulèvement populaire. Mais soki na yebisi bino arme ya suka au peuple congolais to tikali nango yango wana soulèvement populaire. Nous sommes d'accord avec ce qui avec qui mutu nyonso aza d'accord na biso. Toza d'accord na ye. Toza contre mutu nyonso aza contre biso. Merci beaucoup. Et nous sommes qui dans ces bakanga qui musicien biso zaka awa tout le monde est libéré déjà moi ezali par rapport à se libérer bayibi koyiba na prison. Réaction zani. Oh, yo ki sangote. Le problème est abon bayibi koyiba. Normalement, il faut qu'il ba bomaye. Donc azalaki mutu, il faut katika biso déjà. Mais le gros là azana bandeko na ye baza libanda bandeko na ya makasi bango pe balata ba pete ya minene nde ba luki moyen ya kolongola ye na libulu ya kufa balongoli na libulu ya kufa ndeko Dassin azali awa en tout cas nzambe akumbama boyebi ndeko Dassin oyo alobi mbala oyo Kabila kokende mbala oyo Kabila kokende. Donc il y a tout oyo tozana besoin ya élection te mais Kabila doit partir. Tozan a besoin d'élections, Kabila doit partir. Et les élections qui suivront, nous n'avons pas besoin d'Azarias ou Oberoi. Nous n'avons pas besoin de Moïse Nyarugabou. Nous n'avons pas besoin de Bizi Makara. Nous n'avons besoin que de Congolais. Fils de pays. Yangonde, Tobongisana Mboka Nabiso. Comme ça, les étrangers Bakoya Nasiba. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis toujours en train de faire mon boulot. Là, ça va toujours Moussa Nanga. Bah, tout boya beaucoup na ba menace, beaucoup na ba message, beaucoup melanga, il y a pas de problème. Là, ça va toujours Moussa Nanga. Oyo na joie temps côté là, classe ta ndenge zalara. Bo ça o bomoni ngala zalanga ya population. Merci beaucoup à tout le monde au batala toujours émission numéro contact na yo. Ah, numéro contact d'Angezali 061 004 0059. Napesi ba combattant nyonso oyo ya résistance. Longoni Anabino, continuons toujours dans la lutte. Nous allons vaincre. Merci beaucoup à Boss Joël Dibumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. C'est dit tout pour la caméra. D'ici là, portez-vous bien sur www.france.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.